Papa boeza malamu te. Tokoka ko to lega na biso to so teka bo to koma to kangi bazolo solo moite. Boy tabatne baza banda ko boy ba pi mandeni. Biso ba to lega na to ko na te bo ba ta fani ko to ba pi mandeni. Oui, mbote na bana mokili mobimba na yebiki bozalaka ebele partout dans le monde pour na kolanda site o ya tolobela vi na émission ya école du parcours o ngai Zoé Matoko aime les serviteurs na bino na présentera po na bino na bokaste ya mon président Papi Gene oyo apesa ngai toujours makambo avandi na Paris simane na mona kabongo mama Congo erga pourquoi pas tolobela ka vie toujours ya mutu nyonso toza bongo na commune ya Silemba place to ki bongo kuta na président Nikense Mokwala o azali papa social ya tongo ya midi pe ya pokwa elongo na bino nde boko découvrir ye kasi po découvrir ye no linga bo pesa merci mingi na o azana sima ya caméra papa sisa le caméraman de guerre wale ki bango nyonso na bo nzambe pourquoi pas na ibsa bino toujours bo s'abonner massivement na tolobela vie Papi Gene tolobela vie. Oui, merci na bana mokimo mande na loba na bino toujours tozo yamba président Nikense Mokwala o azali papa social ya tongo ya midi pe ya pokwa yeyo aza pembe na nga awa watu ko beta masolo na ye elongo boko découvrir ye azanani pe alingi nini pe pona ni leo to yambie na tolobela vie na kopesa ye mbote papa bonjour. Mbote les soit précis parce que Alexis vraiment que aza papa social donc papa social ndeboé papa social ngana bengi yo président Nikense wana kombo na yo vraiment ya solo. Président Nikense Sezali par rapport il y a plusieurs organisations na sali nazala toujours mutu alikuya liboso mutu aliboso mutu ayambo ndenge na utai koloba juste na ba prélude na bino ke nazali mwana ya Selemba ou papa social ya tongo ya midi pe ya pokwa. Je suis là pour décomplexer bato bakansara Selemba ou eza une commune un peu reculée mais batete ya solo o bazali na ngai bazali ngamoko nazana na liboso lokola mokonzi na bango poto kumbela masolo ya Selemba ou ndenge yango esengeli ezala. Ok, merci. Bino moko bo comprendre que no ba complexer nyonso. Boyoki message ya président Nikense donc yangwana a lobby parce que bino bo kansara que no Selemba oza commune moko très reculée parce que ceux oza mwana Selemba on dit moi soni moko boye président ye ozo longola soni ya Selemba aza ye moko s'il vous plaît aza ye moko. Président na ebité to ko beta mo masolo moke biso to yoki masolo mingi oza côté ya politique. Mais yango sko to ngaki vraiment mingi to solo na bureau yo lobité comme oza papa social to sala ngona nzela batu nyonso ba mona kina po to batu bandima vraiment que ozaka papa social siko politique pour nani. Bon politique ezali par rapport ya to bandina na organisation non gouvernementale nazana no agent de développement donc c'est-à-dire ONG nazana ba ONG na encadraka la jeunesse na monaki ke na koko suka wana te. Il fallait normalement mécanisation nazali nango par rapport à développement ya Selembao et sengela ki na kota na instance ya décision pour apporter un plus et puis Selembao na assiette nae à se retrouver na ba dinifis nae moko. La raison pour laquelle j'ai quitté la vie et à développement maintenant naza na vie politique comme acteur politique na kata regroupement Zaïre naza candidat na kata mabele na nga Selembao. Est-ce que tu es oza vraiment candidat oui oza politicien est-ce que oza côté nini tendance no eza nini eza na majorité to na opposition. Je suis dans l'opposition. Naza na kati opposition parce que regroupement na biso ezali Zaïre naza na parti politique IDEMO et allié ndesika nazo ko evre na ebi autorité morale boyebi j'étais un peu le nom mais IDEMO ezali parti munene c'est par là na monaki ke nako canaliser ba idée na ngai c'est un parti ezali démocratique ndemoni na mikotsaki wana mais naza na parcours moko politique na utaki de quelque part maintenant naza na IDEMO et je suis en train de continuer. Président siko avant de développer parce que yonde olingi to sa émission boye poke ola sa bana mokili mobimba commune ya Selemba to kota na ba Ruelle na ba Veni tout batu ba découvrir to ebité. Et là, on est vraiment oyo na moi mukuse là on est vraiment oyo zo mema na vie politique. Na vie politique et là kali bosso ezali tolingi renouvellement ya classe politique.
parce que toyebi baninga na biso mususu bazalaki liboso na biso o bazali liboso na biso o bango basali toko ko boya nyonso te. Il y a les côtés positifs, les côtés négatifs. Biso tozoya pour que tout le monde les négatifs doit apporter quelque chose et qu'on ait des positifs pour que Selemba peut un jour et se retrouver dans la assiette nae. La raison pour laquelle au Monique, moi na Selemba ou et c'est la défendre les gars Selemba parce que mutakoko yeba ba réalité à Selemba ou bien zakaka moi na Selemba. Mais tout le monde vraiment moi au cas mon tout le monde au côté à politique mais tout le monde déjà baba makambu déjà ba tenir déjà baba koto ya makasi donc c'est ça mamba lobela te soko lobi makamwana nde place na fashaka makasi ozo comprendre côté wana nde na uta ko ebiso ne bandelike nazali wana pona ko décomplexer bana ya Selemba. Donc koto makambu nakanisi soki olandi na histoire oyokaka Tokyo Musica et cartonaka na RDC mobima na Zaire à l'époque ezalaki bana Selemba. Japon ezalaka nde na Selemba soko oyeba kango te yango moni idéologie yango kaka totelema kaka na idéologie wana eza mabele tokoboya yango te mabele na biso nde yango ata tokei mais Japon ezotika la Japon donc Japon ezalaka nde Tokyo ezalaka na Selemba. Vous comprenez? Yango moni forme ezali o ezaba Gucci to beti hein bambati moi ba stretch moi body talaka température ndenge ezali mais mukolo musu to ko développer to ko yapela makamu musu makamu ko zala nango ezandenge wana donc o ayebi te asali mokili na ye atika litike la donc papa sisa na sima caméra na yebi te to sala émission ndenge yo olingelaki to sala yango to tambulaka na yebi te avec autorisation na mondo lobaki normalement nazana posa na tambula mabele na po ba monake en tout cas mabele ngo mukolo mabele ndazoni ata yango parce que ezana batu mususu po ya ozomona o eza maya ba douche mais je préfère quand même que papa sisa zwaka chaussure enyatama yo pona lokumu mboka na ngai donc toza wana pona ko décomplexer tous en complexité partout au affronter même à niveau assemblée provinciale. Nous sommes là pour défendre les intérêts de Selemba tout d'abord. Parce que tous abana Selemba moi na Selemba faut adresser ça là. Na rasine na telemiawa parler ça peut musikate. Donc ba famille bazawana ba petit bazali ba mère bazali ba père bazali. Donc ma belende yango ne ba teke ba ba mabele même mame mabele mame nde yango. Merci avec autorisation ya président Yemoko Lobito Tambola to découvrir vraiment commune ya Selemba en tout cas et que ça la bien pour s'abonner mingi na Tolo Belavi parce que Tolo Belavi en Afrique c'est nous hein Zoé ne soit bagique Zagala Hamote Kalwa Kema bébé ça c'est du bon désert papa c'est ça na sima caméra Tolo Belavi Papi gagne Tolo Belavi Ouais, merci na bana mokimomba, merci na président Okito Sono Musique qui est na Paris, biso en Afrique, c'est-à-dire bino na Paris pour que l'événement ya solo et ça la na fête clip nyonso kuna parti à Paris, contacter président Okito Sono Musique na numéro na eto opé sango bon na suka. Président, siko na ebité toza awa na couloir o na ebité o meki ko expliquer biso boyeke wapi. Boye tozali juste na couloir c'est couturé. Boye tokei bandal boye soko continue ti robimana Lalou à Delvaux Lalou okeyo kompe na Delvaux donc direction nezo mema batu ko banda Delvaux ti ebimisi batu bandal donc c'est que ezana ngo toko benga ngo nini vraiment na mukuse toko benga nini na mukuse ezali un corridor ezo relier deux communes trois communes d'ailleurs parce que Ngaliema Selemba ou Bandal. Donc batunyo so wana baleka kaka awa na tongo bake misala bazozonga bazongi banda kuna bango bana omona président bazopesa mbote yaka na yaka papa yaka mbote président olobini est pas président te na monika président na mabele banini nga na mwana libende na tambola banini na yeba te ezani quoi oyeba te ezanini yango pesi président mbote te na monika président na nzela ataki basweki ne banini supplicité ngwana pese mbote te président mbote président merci président
Donc c'est-à-dire petit azana na copie asa la copie moni président to sa l'émission yo bo mona ra sima to ebité ndeko pe aza a to pese moi parole na linga ina profiter na micro na yo parce que mboka na mboka ezala ba notabilité nango malgré président azali mais na kati ya présidence roi pe azali donc ezala lokola royaume toza na roi de base yeyo kolo masolo yeyo nde donc soko moni président faut mona pe roi de base yeyo donc roi de base pesa bon. pas président. Oui, moi on a pété au président, au atali jeunesse au Selembao. Comment on a nikas? Président Nikens, roi de base. Roi de base. Comment on a ba boté là yo? Basola. Basola. Siko to ebité to sana président avi na yo eko zalani à propos ya mambo ya président Nixon et puis Selembao. Bon, président Nixon azali moko na kata balobeli ya Selembao. Bon, ndenge tozali awa masolo oyo toza nango mwana Selembao moko na moko ayebi ke ezali masolo oyo toza kobunda mpona makambo etali ya ba propagande ba candidature. Bon, mpona président Nixon alobaki ye akobunda mpona commune na ye ya Selembao yango moni ndenge abandi kobunda ba première étape alobaki akotala makambo ya Sékou Touré banda na ebandeli afongola Sékou Touré bandal Sékou Touré ezonga ti na Delvaux nde yango wana opération wana lokola sito solo na la président Nikens na moni lokola ngonge koki tangu ne ya musala yango nde alingia banda mwana nyonso tu ya Selembao apesa ye chance afongola maboko azali soso ya bana Selembao awakende pa imorote. Ok, merci. Toza toujours na président Nikel Sebo qui m'a beaucoup bien monde ebeti, c'est-à-dire toza pena papa awa, papa valoba président Nikel Ndeye moko a repé sa autorisation to solona ndekwaza pembeni président na sepeli makasi parce que maloba oyo roi uti koloba. Vraiment est touché ngai et que na droit au cœur ne balobaka. Des ali maloba et là on a retenir les ali mingi alobi nazali soso ya Selembao. C'est-à-dire nakobunga ndaku na nga na la kate. Ataine atana kei kolia esika ba voisin mais suka na pokwa esengeli nazonga tentino moni na lobi nazali papa social ya tongo ya midi pe ya pokwa. Ya Selembao. Donc je suis là, ndena utai ko banon e bandelike, nazali pona ko décomplexer. Toko ko zonga su simate, ba vrai balobeli ya Selembao, vraie histoire à Selembao et sengeli ekoma manabana ya Selembao. Ndeti no moni to sala ki choix na biso politique de façon que tomeka ko bandande ko bundela Selembao. Nenge nakati ya Bible, toko kende libanda Bible te parce que en dehors ya carrière politique, je suis aussi cadre de l'église. Yango na lobaki esengi na banda na Jérusalem ko nenge Jésus abandaki. Jésus abandaki mission na Jérusalem. Ngape carrière politique esengi na banda ngo na kati ya Selembao. La raison pour laquelle le moni nazana débit à Selembao. Selembao ils ont compté 18 quartiers. Donc na bandeko nangai main dans la main esengi to comme na 18 quartiers à Selembao pour que tozo ba desiderata ya Selembao to memango pe na parlement. Ndeti no moni ba mama ba tata ba ideo ezali parce que ngai on a kokelo komokote na bango ensemble nde toko ko booster ba valeur ya Selembao liboso nde maloba nga ngwana. Merci mais tout le monde de wazasko pembeni to ebite ya zana ni avec autorisation na yomoko président opesa biso autorisation to solana ikombo na enani ndenge na lobaki ke nazali papa social ya tongo ya midi pe ya pokwa j'encadre la jeunesse na ma multiple forme na bango nyonso tout le monde m'appelle président. Eza po nazo kende parlementaire, eza po na ceux qui ndenge ni naza mulaito mukusete mais babenga nga président par rapport ya ba valeur ba pesa ngai. Ndeti no moni ke nazala ka via ba petit, nazala ka pe petit ba vieux, na liaka na ba petit na ngai, na melaka na ba petit na ngai. Donc c'est tout à fait normal tant ba moni vieux na kati activité et sengeli quand même ba loba po baza na autorisation. Ko to mona ki représenter biso roi, est-ce que to ebita zana ni na royaume? Baza ba membre na kati ya royaume. OK, to solani muke papa mbote. Tembote papa. Kombo nani? Tenga kombo nanga message Ibrahim. Na mukuse skoyo moi par rapport ya président Nikes Nde tozana e awa mon na yo ezani et puis ajout na yo pour na œuvre ya président ezani. Te mon nanga eza yango ya mingi te pe oloba pe belete. Mon nanga eza ka no bana Selembao bo pesa ye confiance. Ndenge ye a se présenter que ye a conduit biso bana Selembao. Oui, to pesa ka elo eleki confiance na vezate. To pesa confiance. Donc to pouye na sima po sans biso ye moya kokezate
donc fo biso nde tozali na nsima na ye donc topuye ye mpo ye abima liboso mpo biso nde tokoka mpo na ye nde akoka mpo biso soki toza te ye moya akende liboso eza te donc mona ngai moko oyo ngai na koloba bana selemba obotala président na bino yeyo oyo biso nyonso tu tototalela ya koloba mingi eza te bopesaka nde chance mpo ye nde mutu akosoutenir biso nde bana selemba mpo ya koloba mingi eza. Merci, merci. Toujours na obeta c'était bon contacter président Okito Sono Musique kuna na Paris na opesa numéro pona ba événement na bino nyonso fête clip manifestation nyonso oza na kuna na Paris contacter président Okito Sono Musique sonorisation musicale kuna na France bokozwa na opesa numéro bon na suka ya émission. Président siko tozo kine ko développer muke to ebite to mo pe papa za mpanzi na yo bozo développer moi mingi alati zabola ya chocolat yeah to ebite opesa so accord organisation nyonso ezalaka na bato bakambaka yango ne na hôtel bake musapi moko ko sukola elongi te nazali candidat na kati ya mabele ya Selembao na musala ya campagne na kozala ngamoko te la raison pour laquelle bureau moko ezaki mise en place yazali directeur de campagne ya candidat na bino mwana Selembao donc yepe mwana Selembao ya solo ya tongo ya midi pe ya pokwa neti no monaki ke tekokozwa bapaya te po balobela Selembao ezosengaka ke bana ya Selembao bango moko balobela Selembao nena uta koloba ke tozo décomplexer aza parmi ba petio ba bundaka pe po mabele eyokanga ni yango monaki ke na kokaki kotala mulai na ete muke na ete ndozo mona wana mais bongonde eza munene makasi la taille ne fait pas l'homme. Voilà aza directeur à campagne to so la ne moi muke avec autorisation na yo. Ouais, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Zoé. Ouais, merci vraiment. Comme on a dit, mokili mo ma Paris, Europe mo bima na Amérique, na Afrique ezotala ba kombo na yo. Messager Boyenge, je suis Boyenge et puis je salue toute la famille Boyenge. Famille Boyenge, je suis le petit-fils du général Singa Boyenge et puis famille Boyenge partout besoin à Paris, na Londres, na par-ci par-là Boyebi, makambo eza makambo ya bokoko makila et puis en plus tout ça qu'on abattre que le moro boyeza que président Niké ça sur la peau la jeunesse ya Selembao ezala évoluer tout ça la conscience ba jeune Selembao baza ba colonel té miibité ba receveur té ba chauffeur té il y a aussi des personnes ba ko fanda lobby na parlement wana ba lobela Selembao yango lo moni président na ngai a telemi na ngai pe Trésor Boyenge, messager Boyenge, na telemi pour na pesa message oza le kolenga yeyo, boyebi ngai Selembao molobel na bino yeyo ya solo. Moi aussi j'ai grandi ici na Selembao. J'ai un ami pasteur. Mais obotama awa. Nazali autochtone ya Selembao. Masa nanga na kolina yeyo. Pasteur viens. Oh masa nanga comme pasteur lelo. Oh moninga directeur par RRT. Directeur oh masa nanga comme pasteur. Aza pasteur lelo bo yebisa ende to kola na Selembao. Bonjour pasteur. Bonjour mon ami. Est-ce que vous êtes vraiment président Nikense ou tozana awa tozo solo to beta masolo Selembao? Ah, na yebi openaza mwana mabele quoi, c'est beau soutenir ça. OK, donc maluba ya pasteur ya ngona parce que moto na Nzambe akoki vraiment kokota makambo mwa mingi te, mot de la fin ekozani. Ah, mot de la fin zaka ke tant biso pe to soutenir ye pa ye ba comment ko ça ba geste pour abongisa mabele na. Voilà, merci beaucoup. Merci tozo développer na président to moni bongo pomo ezali boso atoto ebite pont o yo muto salisa ngo to na force na yo na ba soutien na onde pont o esalama. Bon, je pense que je pense que ndena uta ko lobela yo toza wana toujours idéologie zali ya ko décomplexer Selembao. Normalement tokoki ko boya ba empreinte mususu ya bana Selembao te parce que Selembao eza munene. O eza empreinte ya mwana Selembao mususu mais biso pe tozo na ba idéologie mususu. Pardon président, pardon. Papa c'est ça le cas na liboso parce que au mona ozo biso nde tozo matal kolo a pont. Ni 15 mais un peu ko expliquer biso pont o tozo mata. Bon, pour on est na witi ko yebisa bino ke tokoki kozala jamais ingrat envers ba action ya bana Selembao mususu. Et loko biso tokosala likolo a ezali ko bakisa par rapport ya vision na bango. Je pense que na début na lobaki les côtés négatifs biso to ko apporter positif. Ezali bien zo permettre batuba le kame ezo limiter que mwana Selembao pa kozala mwa tchétché na ifa kota nango tina parler. Ndo moni ke ba idée ya sikatokoya nango par rapport ya vision eloko esengele funga malisu de façon que petit na nga lor akoza pe na mwa tchétché na e mwa ketch na e mwa prado na bosa parler pona ko décomplexer toujours
toujours neto utolobawana. C'est tout à fait normal. Donc ezali apport ya moko ya mwana selembao, ya moko ya mwana selembao ndi asalaki yango. Ok, merci beaucoup mon aka neto za bongo toujours na marche na biso le président Nikense bana selembao ba soutenir toujours bazana simana ye président okito sono musique bo contacter toujours na numéro on a opesa bon na suka émission filmage animation nyonso o esengi kino kuna na Paris na France partout même na Belgique Lyon bo contacter na opesa numéro na suka mokwala wa zabongo eli ya selembao na niveau ya députation provinciale donc c'est-à-dire tolingi tout na président na ndenge pena ya so na bolingo oyo za nango souci ya peuple okoti na parlement est-ce que to mona baka niveau yango maizoleka solo maizoleta na prison to ebite soki lelo okomi kuna eloko ni oyo ko changer na niveau ya parlement na niveau ya provincial oyo ekosala ke changement na peuple na yo to pour ça boemuke président na peuple na yo ya selembao parce que je pense que Moussala est député ezali peut-être na ko promettre té Moussala est député ezali ko légiférer ko sala mibeko par rapport à situation zo se présenter à o ezali mai ya prison o ezali mai ya prison ezo uta na prison bazo déverser en a je pense que ezo polier nature lokola mwana selembao ya solo parce que solo nyei o na bandiko yo kango mule belé to ganga nango déjà siko yango tolingi to kende quand même na assemblée na parlement provincial pour que to même ba difficulté oyo kuna bakonzi to sala mibeko bakonzi bazonga en considération pour que makambo ezwa solution parce que batu bako vivre na environnement oyote solo nyei batu bako vivre na environnement oyote ba déchets oyo esengeli ezala canaliser côté moko batu bako mona ngote la raison pour laquelle difficulté autoza nango na kati ya Selembao précisément na quartier Mwanantunu yango wana. OK, ba maman ba déclarer solo, c'est-à-dire avec président Nikens maman lo bazole ka ba kokate solo. C'est-à-dire maman yakoloba yakoloba muke. Merci tozana président Nikens a osala pona bino papa sans les kana na sima kuna. Mbote papa. Kombo nani? Kombo na sele. Ovandi wapi? Nafani na commune Selembao. Toza na démarche na président Nikense oaza eli na bino Selembao na niveau provincial. Siko to mona mai o solo bat ba déclarer pona yo avine kozani. Papa boeza malamu te. Tokoka ko to lega na biso to teka boto koma to kangi bazolo solo moyete. Boy tabatne baza bandako boy ba pi mandeni. Biso bato lega na to ko na te bo batafani ko to ba pi mandeni. Boeza kitoko te. Toza na président Nikense a mona yo par rapport ya ndenge akena na députation provinciale kozani soutien na kozani. Pona ngai a soutenir na boy pona likambo akota likambo papa ya boy eza malamu te alukila bango solution papa kota likama bana Selembao tozo kufa na solo boy malaria typhoïde papa ko tika biso te sunga biso boy tozo kufa solo la toilette bat bazo ko roleka te. OK, merci beaucoup toza bongo toujours na président Nikense papa poussa na muke o pesa mo argument moi mo muke par rapport ya o ya journal yo toza na président Nikense eli na bino ya Selembao. Allô bon na toza na seconde to moni eli na biso Selembao biso ay loko zo tungisa biso pona mai o eleka a solo awa en tout cas vraiment ndeti bozo kenda kuna bino bokutanaka na baba konji kuna bolo bela biso likambo yango pona bana bazo sakana des environs donc basolo ana ezokota eza vraiment malade eza bien te donc ezala bien boluka solution pona oyo eumeli tango molai des années eza kaka boye bagaz ezokota na banda kutozo bazolamba bilo mama bazolia eza bien te boluka solution pona likambo o esili en tout cas vraiment so to moni penza esili ezala pena bien pona population ya Selembao. Donc to sengi na président Nikense asela biso eloko moko vraiment pona ya malamu pona kozipa terrasse oyo tokoluka solution ndenge population pe vivre malamu. En tout cas président Nikense nzambe vraiment apambola ye akoma kuna alobela biso et ça pe biso bien. Bon je pense que awa ezali parmi ba grande avenue emblématique ya Selembao. Partout au bana Selembao bazana kata monde o baebi Selembao bien baebi que avenue ezo porter Combo il y a parmi les bourgmestres marqué quand même histoire à Selembao. Ça c'est l'avenue Matondo. Tous en croisement il y a Matondo na direction à Sékou Touré. Si quand tous se diriger vers
mai ya Makelele, frontière entre dans limite ya Kaluka na Selembao. Je pense que oui, nangalema Kaluka eza na kati ya Ngalema. Donc tozo kende vers mai ya Makelele. Boye soto bimi boye tokei vers prison centrale à Makala. Na CPRK. Ok, merci vraiment na bana mokili mobimba tozo marché toujours place tozo keneko clore émission na biso ya journal lelo elongo na papa 600 R6 na sima caméra. Merci toujours na mon président Papi Gen Mama Congo Erga. Tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Toza toujours bon na président Awawa, président Nikens. Toza Awawa place au Toza Yende aïe ko yebisa biso esika Toza président Toza wapi précisément awa précisément tozali na utai ko lobana point kuna tozali na avenue Matondo na C limite ya Selembao na ngambu kuna toza na Kaluka donc la commune de Ngalema e bandi wana na ngamba mai ekei kuna oyo mai ya Makelele esika mwana Selembao nyonso se retrouva basukola awa babeta banzango babeta babale makamno seleka na kati ya mai ya Makelele oyo moni bandako ezwaki ba inondation par rapport ya manque ya politique peut-être à urbanisation yango moni ba inondation oyo bandako ezalaki hôtel boye soko mati boye ndenge na hôtel ko loba kuna o se retrouver ti na Delvaux. Ah bon? Oui, ti na Delvaux ndesika sur sama yo wuti président siko tout non vraiment public na yo ya secteur no baza awa zala penza clair président. Est-ce que ceux qui lelo ba voter yo na niveau ya députation provinciale okokima secteur pour na libela obeta ngo kara ou soit obanda ko visiter bango? Je pense que ko longwa na Selembao ko kende na commune mususu par rapport ya candidature nanga, je ne pense pas parce que ezali une obligation ya moi na vers ba parents na ye. Moi nous avons une éducation de base, je pense que à chaque fois on marque pas il faut installer toujours na ciment. Toza ici na ba école ya bongote ya bato ba kendaka batala ka simate. To zaliwana, je pense que ceux qui n'ont pas na sala émission na place oyo eza sans complexe ni na zoloba. J'aurais souhaité aussi que tant tozo poussa na awa o monesika oyo président abandaki masolo ndakuya ba parents ya président. Donc c'est-à-dire même na kei mais le kola ba parents nanga bazali, le kola bandeko nanga ya Selembao bazali. Narokima pona nini? Narokima pona nini? Il faut naza na bango ndenge na utai kolobake naza papa social ya tongo ya midi pe ya pokwa mwana Selembao ya solo ndeti no moni na lingaki na bima quand même na ba écran na bino na kata micro na bino pona lobela monde entier et ba koyoka biso nazo profiter pe na micro na yo pona yebisa bana Selembao nyonso na kwa nyonso ya monde esika bazali surtout na Paris na France na Paris France Hollande ba petit nanga banichi vient na bino yeyo vient na bino asa koti masolo par rapport à famille boyebi idéologie zanini parce que nazali pe descendant ya Lumumba. Donc ezali carrière politique moko par hasard te mais ezali na kata makila ba petit nanga esika bazana Gabon besika bazana Bangola ba petit nanga prophétesse Moski bana Bangola vient na bino yeyo. C'est le moment mwana Selembao nyonso esika zali na kwenyonso ya monde baeba ke moko ya molobela Selembao mwana Selembao akoti masolo yango ezosenga partout bango bazali appui na bango ezali quand même important pour na biso pour que to booster quand même ba valeur o ezana kata Selembao to lakisa ngo pe na monde ke Selembao pe azana ba compétence Selembao pe azana ba potentialité na kati ya commune ya Selembao yango no moni ne bandeli nanga na lobaki kaka ke mwana Selembao solo esengeli a se reconnaître na kati ya Selembao ndeti no moni bitumba na biso nde yango wana bitumba na biso yango wana. Ok, merci vraiment na ebite mutu moko waza na mwa mo akoleka poke asala mbao mwa parce que tukum na suka papa kombo nani? Kombo nga monsieur Mvunzwa Olo naza moko ya
président Nikens ou azali papa social koko ya bana Selema o noko ya bana Selema o ya bana Selema o donc toye pour na soutenir président pour azade ya moko azalaka simple na biso na bana Selema o biso no so bana Selema o nyos tous ala sima président Nikens to soutenir en fait ya kota assemblée nationale wana azo la biso solution ya bana Selema o to sepeli maras ne président Nikens a koti vraiment makambo wana pour to pese belé ba voix ba kenda mais oh ya na biso moko ya Selema o donc biso bana Selema nyos tous na sima président Nikens donc tous autres indiqués na parlement na assemblée provinciale na konyo so pas kota kuna. OK, merci vraiment, merci. Na bana mokilimo masidadi na nko Papi Gen tolobela vie. Mbote mama. Mbote papa. Awa tozawa. Tozali na Kimpidi. Kimpidi précisément commune. Na commune ya Boum, Selembao. Commune ya Selembao. Tu habite mama moi liloba par rapport et pas ya président Nikens liloba ekozala nini pona ye. Ekozala ya solo ke tala biso awa pase leki. Solo anye. Tala ba tracer mbula seke beti. Pas kwe wana mwaye to leka yezate yango wana biso nyonso tozana sima ya bokilo na ngadi 15 asala po place na biso ebonga soki ebongi solo wana tokobela lisusu batifoiti te siko solo wana ezouta na prison makala siko liloba suka ekozani liloba suka bayako kangila biso tracer na bango wana po bana na biso babela lisusu batifoiti te merci mama kombo nani su mama mama Deba Marie. OK mwana tozali na mama Deba Marie alobi avina papa ya kanivo oyo ma ezouta kuna na prison bimsa solo kote babela batu babela batifoidi mama mbote kombo nani mama Mai. Maman Mai na ebite moi avina o muke par rapport ya président Nikens nde to sala ki descente na mabele na bino ekozani. Nde nazane sengo moko chéri na ngazo postile na ne sengo makasi aleka do na ko ndimake ya koleka po yende mta bundela biso saye matro to moni député mususu te yende do na ne sengo pa makasi pa pona ye. Est-ce que yo penzo ko voter président Nikens? Bono kesuwe mo bananga moko no kende wapi yende awa ye mutu musute ye. Sekra ir na yo moko hoeba ngamo kam no eba sekele wana ye mutu musute na lo basuke kozani lilo basuka na pese ka chance. OK na pese chance. Merci vraiment na bana nyonso ya Selembao boss boyoki nde mama abeti mbelelelele boyoki merci vraiment toleka Papi Gen tolobela vie boyoki tolobela vie Chimata Ngoya c'est-à-dire makambu biso nyonso kuna na parlement kaka ne toujours papa si ça peut être mais la salle nous annonce prochaine émission bo mona biso na base akunda sister donc on eza mo annonce na salle no bo s'abonner mingi po bo mona ba mambo boy président Nikens mais quand un peu ko expliquer biso to vandi awa liboso ya porte ya ndako to ebite ezanini. En tout cas nazane sengo makasi parce que ndenge na uta ko yebisa bino mutu nyonso azaka na ba origine na ye. Nakanisi question moko et se répéter tout au long de l'émission na biso. Bozolo ba ke président soki okei parlement lelo bimi député okoki mabiso te na banda ko yebisa bino ke na ko kende mais naza na obligation moko vis-à-vis ya ba parents na ngai. Je pense que ko vanda na nga na porte awa ezali azarte awa ezali porte yo et monaki président ndenga banda ko nguluma porte yo et monaki nde président azali kolata coupé porte yo nde esalaki ke président bima amona na lelo président donc naza pena na kati ya village ya Mbao donc awa nde penda base na yo place village nde ya Mbao yango yo sika okuta ba koko bazali esika okuta ba mama bazali ba papa bazali donc ndenge tozo sala no émission na minute oyo yeba ke bato bakenda bakulu bayebi ke en tout cas na kati ya mabele mokonzi asakomi donc mabele na ngande yangoyo mabele na nga yangoyo ozo mona na droite na nga awa ezali oncle donc ba mama babotami suka masolo ndezaliye donc mwana suka ya ba mama baze belé ba panzana monde entier mais yende muta sukisi masolo ndeti no mona na lobaki na koko sala na nga émission na Selembao mobimba mais
esengeli na sukisa esika village na ngai ezali. Ok, merci. Merci président, to solo la mukena oncle. Comme ça tu découvrir vraiment si c'est vrai oncle na yo parce que maman peut comment na ngoya moko boy. Le veut te komona oh. Papa c'est ça le Malingana lo balo moko parce que na biso na Congo toza na habitude toujours soki lelo yo na commis député et que nazo ko émettre ba vie moko bezali contraire bato baloba nini non to yebiete aza wande aza boye yango na esengela ki nazonga na ba origine na ngai donc ba origine na nga source na ngonde yango vraiment to sola na oncle poto e bageza nango tikela te bonjour oncle bonjour papa to yeba oza nani epa ya président ngai nazali noko naye leki ya mama na bango ya suka ngai ngai bino nde pe bo memie bo bokoleti le nde akomi biso to memie to bokoleti akolibu siko avi na yo par rapport na ye ndenga akomi na vie politique ezani ngai na sepeli mingi akomi na vie politique na sepeli makasi moi argument mukeko zani pona vie politique na elonyo kiko pese comme conseil to elonyo koloba na peuple obazo kayo baza monde entier. Bon na sepeli makasi kana ko akina vie politique na sepeli makasi nzamba pambole kaka akende liboso kaka. Merci toza pe na ndeko za pembeni wana to soane mwa muke. Bonjour papa. Bonjour. Toza awa epa ya président ni 15 to ebite moi avis na ekozalani à propos ya vie politique na ende lelo akoti na vie politique. Bon ye aza vie ya mabele biso to ba maître. Biso toza na sima na ye attaque président futur ya mboka oyo. Ba maître ni po ba maître o mebele ba maître lelo to yamba na tolobe ya vie ba maître bele siko ya maître ni. So nga maître Makofi. Oh libande ya katité. Donc veut dire vient nga monstre d'amour Félix Wazé kwa stadi to monaki single wana ya bomba mosi ne okande to bina ngoboye stadi to zape na maître a lobi libande za katité stadi moi mo muke par rapport ya président ni kese ozani. Bon moi mo ezaki waza mpaka mabele paka mwa ya kati ya tonde azolo baki ya tongo ya midi pe ya poko vraiment ke ye futo tie maboko ifa ke ngali liboso so ke liboso souffle aux ndenge mususu pe secteur pe obonga na ndenge nyama na ye masire ya ibele zali oyo ba miso za kende bozo ba kimia kende te ye to liaka na tango za to liaka na déjà vraiment to la kana ye to tambo to mela na ye bo tango makambo esa to ezandeni c'est ça c'est le mot za ba guerre nyama merci merci OK merci tozongi susu na président a tozape na papa wa azana mo a dit par rapport ya de Santa Lelo pour na président ni 15 papa Mbote. Oui Mbote. Kombo nani? Oui kombo na ngai Labana. Papa Labana. Moi na yo expliquer mukena makambo o tozo sola parce que tozo sola makambo o za sérieux. Oui makambo a vie to lobela vie ya vie o que monsieur to lobela vie donc tozo lobela makambo o itali vie. Tozo lobela makambo o ya ba aventure te makambo o za sérieux o que tozo finga mutu moko te tozo loba makambo o za sérieux. Oyo président Nukez na kansi tindenge bat bazo benga président partout o to tambolinde bat bazo benga président ezali par hasard te donc ezali na bolamu o ya sala ba capacité o bango bat ba ebelier c'est pour cela bazo benga président papi gagne to lobe la vie sola moi mketo beta moi lisolo na mama Mbote mama Mbote papa kombo nani kombo na mama José to moni ozo sala nini wana na sala ba galette moi mona yo na mukuse po na président ni 15 ndenge akoti na parlement ekozani bon en tout cas vraiment na sepeli mingi ndenge akoti na parlement nzambe asunga ye kaka po yende tozuli kwa molobeli na biso ya quartier oyo c'est toi commune à Selembao tuna commune à Selembao azali mwana oyo aza mwana kati na libota na biso bon azali mwana kazi ya mobali na ngai vraiment na Selembao baya baloba mais musala basalaka to mona ate mais toyebi ke na ndenge ye azopesa candidature na ye soki nzambe asali atie loboko makambo bien kozala po azali moko oyo ayokelaka bana mboka mawa atalaka pe paso eza na kati ya mboka vraiment eloka na senga ke nzambe asunga ye atia loboko makambo nekende liboso kombo nani susu kombo na nga mama José. OK merci maman José. Papi gagne to lobe la vie boyoki to lobe la vie Chimata Ngoya. Bon, Lilo Bananga Souk Ezali, tout d'abord, nazo remercier bino papa Zoé, nandeko Irigen 600, nandenge bo yeko découvrir ngasika nazali pour que le monde entier quand même ait ba président Niken Sazali nan. Nakanisi ezali mbala ya libosombe ya sukate parce que Selembao eza na 18 quartiers
awa toza na quartier Mwanantunu tokotambola na ba quartier nyonso pour que mwana Selemba o nyonso a se retrouver na kati ya pensée na biso na kati ya makaniso biso toza nango par rapport à développement ya Selemba. Ndenge na uti koloba mwana Selemba o yeyo na se na tiaki libaya naza na niveau ya naza candidat na députation provinciale na circonscription ya Selemba. Je pense qu'au moment opportun tokoya parce que toza ba légaliste tokoya pour que to tambola na kati ya campagne to lobela makambo ngo ndenge ni esengeli na tino moni que même temps tozo tambola na bino nazo ko aborder ba aspect politique té parce que to commune na période de campagne té moment où eloko na osenga na bana Selemba nyonso sensibilisation ezala makasi pour que toke na maponami pour maponami ezoya. Je pense que mutu nyonso azolanda calendrier ndenge ezali maponami ezali to milenge la pour que ba choix na biso za ba choix moko judiciaire to pona oyo akoki ko amener quelque chose na kati mabele ya Selemba. Na pesi mbote na ba staff nyonso ya Selemba, na pesi bana nzambe église na apostolique nyonso mbote, na pesi ba famille nyonso ya Selemba, ba vie nyonso ya Selemba, ba noko ya Selemba mbote mwana na bino yeyo na bosanité papa Géry puis batio baza libanda ya mboka o balando na France. Bon, libanda mboka, je pense que tozo kanisa Jacques Ngidi poza mwana balabala oyo to pese mbote na musika soutien pe ko la penda important pour na biso. Et c'est Jacques Ngidi bambote no ya mwana. Donc pona mukuse nde ya mwana to sukisi pona lelo. OK, merci vraiment na bana mokimo mana epte suki bali bazwa yo ba contacter au numéro nini ba ko bengela yo surtout eza na WhatsApp. Numéro na ezali plus 243 89 300 69 25. Plus 243 89 369 25. C'était aux opposants à parti IDEMO. Nazali na kati ya regroupement Zaïr, candidat na kati ya regroupement Zaïr, parti na Zali IDEMO. OK, merci. Merci na bana mokimo mbanabi ke bozalaki ebele partout dans le monde pour na kotala émission lelo o nga Zoé Matoko na présentera pour na bino surtout bo s'abonner mingi na tolo bela vie bo limbisa bo banga te zaka ba pression ya ko shitende esala ka ndengwana. Merci na sonorisation musique ya président Okitokuna na France mon président Papi Gen coup de chapeau ya ngwana mama Congo erga mama pembeni ya papa musala ezo sala makitoko pe elengi papa 600 Kadosh Shaddai Adonai Yod Hevav Hei Asher Alléluia Alléluia tolo bela vie. Baninga tango kokie Papi Gene tolo bela vie. Papi Gene tolo bela vie. Papi Gene tolo bela vie. Pointi coin mototeo tolobe la vie. Kuna balobi nini ah balobi nini veut dire tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Boyoki tolobe la vie. Chimata Ngoya